Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo na temi lisusu pona pesa bino mbote na sengi na bino bomi abonné bokota kota na chaîne nga Henriette Kilumbu Shembo TV surtout ba jeune fille ba jeune garçon ba papa ba mama na sengi na bino lelo na telemi pona publicité bokota na Henriette Kilumbu Shembo bomi abonné na sengi na bino batu boza na kati ya mboka esika na kati ya mboka ya Australie na PF soki boza na besoin ya ba fête mutalingi alambela bino bozo luka mutakolambela bino biloko kitoko elengi mupayalie boyandimia ya lobi ya solo balambi pe ya mboka bazalaka balambi pe bazali na kati ya Australia oyo bobenga Henriette Kilumbu Shembo TV azali wana pona kolamba Henriette Kilumbu Shembo service azana service na ye soko lukiye mama ozana ba feti ozana ba mariage ozana ba anniversaire à église anniversaire ya mariage nabino anniversaire à bébé kokisi inane bobenga service Henriette Kilumbu Shembo na 0470 427 197 bokozwa mama Henriette Kilumbu Shembo azali wana pona bino à part service akolamba toza pena basani ya mbele oto defisaka ntumuso akosala ba feti mais azana basani akola ya ko servir batute yaka chez Henriette Kilumbu Shembo TV okokuta basani ezali soko na besoin ba fourchette o eza mo couleur lokola ya or o eza kongenga yaka epa Henriette Kilumbu Shembo TV okokuta pe ba fourchette bambeli na lutu ekozala wana mais mingi na beteli sete na Henriette Kilumbu Shembo TV service ba o bazana mariage ata oza wapi na kati Australie na Melbourne na Adelaide Brisbane Tasmania mama Henriette Kilumbu Shembo azali wana pona bino akofuta envie ya tokoyeba ndenga kosola masolo Australie mobimba na sengi na bino bokota kota bomi abonné bobenga Henriette Kilumbu Shembo service azana groupe na ye azali wana abakosalisa bakolamba kitoko ata bobengi mindele na feti bobengi bapaya tant bakolia biloko service euti pa Henriette Kilumbu Shembo service bakolambo la misapi bakokata babanda kutu ko déranger yo moto sala fête men sala fête women sala fête lady sala fête baby sala fête bako déranger bino tant bakomeka service Henriette Kilumbu Shembo bokota kota na sengi na mbomi abonné bokota kota mbote na bino nyonso Henriette Kilumbu Shembo azali na Australie pona kosalisa service ya kolamba toza wana ko dutete ko polémiquete benga omeka avant au polémique benga omeka sauce kitoko ya Henriette Kilumbu Shembo na groupe nende bakolamba en tout cas faites mon bekondima et ko en tout cas oyo nde batu Melbourne Sydney Adelaide Tasmania mboka nyoso ya Australia ba bazana Australia tozana kati ya Australia wa bokota kota na service Henriette Kilumbu Shembo azali pona bino ya bino ndeko bo soutenir pas de polémique yaka vosa polémique yako meka o lambola ndosi moko sala polémique OK bye baninga na nganyo na pesimbote na dimbo papi bola famille na nganyo so mobimba o moyanje na kati ya Irlande ba mbote na bino nyoso see you bye 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 Henriette Kilumbu Shembo service abengi bino bokota kota numéro yango wana 0470 427 197 benga mama Henriette Kilumbu Shembo TV benga mama Henriette Kilumbu Shembo service bazali wana pona kosalisa bino bana Australia nyonso bye